misola za kumba kelvise nkoi papiche milas angana mituliza nde binadamu leo kitoko ekoma lokola melodi ya monika komisinga milodamu yokotisinga fulo nakotoli bomate. Merci tonton Benga 16 mm balobi yonde za mimi pena pemeni ya sowe kiambi donc yeke na zamu mimi kala trop sowe kiambi na pesi mbote et oui que la qui mingi oh un peu d'alcool yé on a ce soutien na yebi ke botindaki ba message bobengi bolobia l'autre là longwe PCPG ndenge nini to éviter nga na éviter bino ni botininga na oloka avec ce télécharge to eba pourquoi le PCPG est-ce que c'est pour la longwe PCPG to ata toujours la PCPG ensemble avec vous nous allons découvrir ça avec la chambre auto ça awa la profiter na pesa de bonjour un peu d'alcool. nga nazomona na peut-être yo ndi mozoyoka te misala oza na préparation album ya album ya sika BCBG na kati BCBG na sika ngo na kama donc préparation ya manga donc ala mingi te baoza déjà donc makambo nde na leta na kinta mingi donc bana kinta bana monde otika BCBG kala oui na nini déjà mais Abel, pardon, tout va non. Pleurer les bananes à 2 jours déjà au tigre, les bébés bon. Pour moi, na yebi, dernièrement tu sais bien. Piscina, il na yo sala qui na BCBG. Na tuni ozana projet ko longwa te piscina ah te jamais. À la BCBG jamais na longwa te. Surtout aux autres no longwa. Même ba téléspectateur wala na longwa te na longwa. Bon au longwa. Même bato balanda biso ba informer ngana éviter abel esenga yono olongwa ka jamais BCBG na éviter lelo ozo confirmer que le BCBG olongwa BCBG lelo on essaye que abel son tel charme alongwa BCBG c'est na n'est pas ma bête na longwa ka poser makambo ndika ke msali donc un bon parti je dis quand active moi na oyo moni a déjà na pouvoir de la force ça là on va chercher le banc donc c'est une histoire il y a wengi balonga donc na la yaka la longo parler mais na tuloza wengi donc c'est-à-dire olongwe BCBG te papa chéri na tindi yo kinde te papa chéri tindi na kinde papa chéri le banc ya wengi balonga donc na la longo na parler mais na tuloza na wengi. Merci bozo comprendre kaka Abel na yebi kazo kima na ye mafuka zwana ya kolongwa tozo yeba eloko nini esali Abel alongwa lobi ke non alongwe na ye te mais eloko nyonso soki eprovoke likambo il faut cause ezala mais Abel aza na cause oyo etindi abima na ndako ya BCBG eza nini te cause ya te donc eloko mwa mabe eza te babengana nga te donc basala nga oyo wante mabe te donc nga na préféré kaka etanga nga koki donc 14 ans nasala nzela yango mona osalaka nzela donc eza na problème te po mona bekona. Ok, merci. Bino mo bolandi Abel abi alongwe na ndenge mabe te eloko pesali ke alongwa BCBG eza te ye moko asepeli na ye alongwa na ye mais ce que Abel olongwa na BCBG pourquoi pas intégrer groupe mosusu okopere kaka osala ya nyonso na bina beti 6 ans avec quoi mambo nasali 14 ans na papa chéri na no question na mona yo banga sanga te kola ki ya mona professionnel ça Abel pardon alors qu'est-ce que moni pardon olbini ok c'est bang singa pona kende na kota pona donc ça minene to na mboko bangi singa te moni ngala lingami ko banga soki na bangi ndala soki na bangi te ndala donc wana bangi te pona uti ko pa chéri de charismatique na bete na kin ke cérémonie kwa mambo kwa ngolo zozo ke sona mo to zan pesi ka ni donc père te mane parler moko ala musanga na 2h ala musanga na 3h ala sanga neni bayemba na na la slap na ba page na ba nini na ba mo belé donc tala siku na uti na de orchestre na orchestre même orchestre minene ezala mais so mais orchestre monene mais na tala na uti déjà na ndako ya camarade ya Vincent donc le rôle na uti déjà pas camarade à papa ce qu'on y pisanga parce que il est faisant ton groupe qui nous expliquer na longo na okbakisa suko zela ozana BCBG OK aux maison mère au sangisi et ça nous
ndako na ndeko kolala ndeko kotanga te eza na ba chambre ebele na chambre na nga so comprendre na ndeko kodame bien na makambo tout calme mais ntango natiki pale oyo ya biso na ndeko kolia bien nakosala makambo tuna kokosala nalobi nasala nzela na nga na kolala epa bavoisin mpona problème moi teke nafingisi pale donc nasala makambo na nga so makambo ozosala osali orchestre to eza orchestre groupe d'accompagnement la linga yango te mpo ekolisaka bamusicien ekomisaka bango batata avant oso comprendre po bamona oloka balimite meton babiki eza orchestre babiki eza mosala siko groupe d'accompagnement ekomisaka bamusicien batata avant so baza na nsima na bazoyoka baza d'accord nayo baza d'accord bayebi yango ke biso ya groupe d'accompagnement te sur les secondes groupe d'accompagnement monté que tout bon travailler ensemble et c'est là que nous les aller Gervais Yaka Claudie Yaka ou pas d'avoir accompagné on est là au mot maintenant nous orchestre bah il dit que tu répètes mardi mercredi jeudi vendredi monté que tout ça en structure moi bien contrôlé mais c'est un groupe d'accompagnement mais sur vite tout un groupe d'accompagnement là ma ramena dans salle donc les autres là non yaki maintenant nous orchestre te dit que tu as même esprit ça ma rampo que en avant na sepeli kaka parce que lui osali orchestre donc na salle au salle orchestre donc Abel chanteur de chambre président un groupe ACM musique ACM musique ACM Abel de chambre musique ACM musique donc ils ont bon dirigé par président Abel chanteur de chambre merci on a évité l'orchestre est déjà établi ça fait déjà combien de temps une année déjà totalisé déjà bonjour na eloko moza déjà na nzela zoya to donc eloko za na nzela zoya Maxi Single album Maxi Single donc on était tout bimisa na album parce que album tout ça la ya gaya parce que tout tout bimisa on prend la norme donc ça veut dire pour boire mon Maxi Single na au niveau tout ça et puis album roya na moi après donc voilà on a fait ça comme titre donc on boira moi donc on est à 5 non, toi, il y a tout ça dans moi idée. Tout dans moi idée, même bah, tu vois, la scène. Je vais comprendre, maman, c'est dans la combien de titres pour tant que maman, donc c'est la maman. Moi, ma titre, moi, tu vois, ça tient dans l'idée, non. Allo, bah, on voit Flamme Olympique. Bon, les solos, il y a. On va tourner les. Les solos, il y a. Les années, Amboro. Parce que les solos, on est sur la ligne. Tu as un bon réseau de mon bon réseau. Tu vois les albums, un bon réseau. Il y a titre et un djembo. Mboro za titre nzembo parce que nzembo na mboro ya ngone ngana tshana BCBG. Na lo wa matika ma BCBG na ba de match ya ngone récupérant un peu. Faut que tu commentes. Non, tika ngone. Beaucoup na sona tika mo ebeta te. Du matin, kuna sona tika mo du matin. Parce que Mboro tant on a la BCBG ba mutanga produit za ka te anga produit ngati ya bon balle de match album après la pesa biso ba musicien olobaka ezali na album moko ngosala papa shanga c'est donc bossa ngati nazo solo image Abraham kana sala papa shanga solo nazo solo image solo solo image dans le au moins kena loba na lobi dans l'album non papa shanga merci pas de problème to leki album Maxi Single pour ça producteur bomba kombo Congo tout bazoyi bana tonga bilamba osenga mwa liboko mpo papa shera te papa shera mutala la grand prêtre sera lobi lelo petit na sera bengaka coup de fil ka papa shera belle yaka yo zozela ya benga yo nabi oh abe yo mwana fuki yo muto bandi yango lobi papa shera produire yo mwana fuki kitsa papa na za besoin liboko na bien est-ce que ngana lobi ke na mi matisi boso papa soki papa shera lobi ke lelo abele yaka na produire yo no boya te yo no fo bana ko solliciter te moni marambo na papa shera na za mwana moni mwana papa ye mo ni ngazala wana yebi ke ayebi valeur mwana donc ngali na vanda na bo na yebi ke papa shera na faire na asekla na na yembaka pour produire ngezelo pamba donc zelo route les arènes fou battant au salon de là aussi out on a bien tout deux fois paiement l'extrêmement battant mais avec le temps donc déjà bien parce que on a toujours la formation à BCBG donc au type BCBG na nzoto mais nazala ba master kuna nazala ba petit kuna nazala ba vieux kuna donc na formation BCBG rubunga mais faut Maxi Single za featuring na moko kuna te featuring yali featuring yali na otanga ti sikoyo bato so yebe ba oyiba te na moninga nazolinga nasala loko oyo
eza teki na oloba ona maloba omoni mutu wa mutu aza na batama obenga mpe moboso ya featuring meta permettre te esengi ke makambo ebima oloba teke ya nabengaki nasali bote naboko otanga kombo na place basopa yo osopana te d'abord obengisaki mutu moko bato nga na otravaille na bango baza trop même gentil baza gentil makasi en tout cas napesi bango bambote na misika esika bale nga mpe marke na napesi Olivier Belesi mbote esika ali donc Olivier Belesi Josi Belesi balobi alo ndi makambo donc je dis monde entier et puis napesi sele yo papa mapasa mbote esika ali nde na yo tout le monde na BCBG yo mo aname construire ba na otika vide na BCBG bon omoni ndako eza na bachambre ebele kana na so BCBG eza na bachambre ebele donc ndako papa chéri tongo eza na bachambre ebele nga bana okipe chambre donc ça veut dire peinture à chambre là couleur à chambre là makamto à chambre là mona ndo salanga donc le wana zate na ebité couleur à chambre là na zo salango na zo bongisa ngo comme couleur ni comme ndenge ni donc nga la portaki on va reporter na BCBG voilà nga savoir faire on a zo na Victor Nelson na epe pa même na papa chéri na zipeta na travail yango nde na memaki donc ndenge pe na opesa nde pe na pesi chance na bana mai c'est que ba poti wenge lelo papa chéri fa bele la pe bam donc ça veut dire bayemba pena ba niveau ba sepelisa ba moni nga na sala vocal oyo ça na valeur album vocal wana moni papa chéri la leader là non rappelez que son vocal là son Sola zakumba kelvis koi papiche milas angana mituliza ndebe nadama leo kitoko ekoma lokola eloti ya monikangano soki mpe bakitisa yo nasimo na banjilo miko endidegola koti ede ikenge chimima vana leve ya sonama zotwa mwana moto bolingi vrema ekonda Zota belle de charme, bolingi vraiment ekona makanisa spiru magique, tala vraiment eke mosika konyokwama sans alcool, bango babeti maboko botikanga na lela te Ibrahim Chinda yansate mwanangani Patrick Musamba nelibomeye te mutale Emisongola nzakumba kelvis koi papiche belas amena mituniza bebi na dama yoko ekoma lokola melodi ya monika soki mpe bakitisa donc merci abeti lulemo maboko donc eloko oyo ekomisa abel motu makasi na BCBG ezaka eloko ndeko abeti okomisanga motu makasi po obi papa chéri ayemba bango abelela bango te menga si abelelanga lidera bawengi depuis abanda wengi yango epesi yo motu makasi po komoloba mpe abelela mpe balobi clamer l'homme à son époque donc ngai époque nanga papa chéri abelelanga donc ça veut dire akobelelaka soumise bongo te akopesa bapete asali bamakambo wana depuis wenge banda d'ensemble wenge ekomi ndenge ezali partage BCBG maison mère leader charismatique abelelaka mission donc sel mission abelelaki eza po abebisanga motu te mais eza po asantaki quelque chose epa mwana na ye donc aza papa mabete aza papa malamu amona quelque chose adie pa mwana na ye apesi valeur ya mwana na ye où sont les mains soki nalobiki abelelanga bien yo moni yango mabe Abel, merci pour la défense. Dans le vide, il est Abel président éviter. Sentiment on est comme un leader dans le monde. Ça pour moi qui va ninga. Utali que là à Robino Mundibu. Mais ce pas on appelle c'est mbote Robino Mundibu donc. On va dire si d'abord na bango ba il est ngapé leader Abel. Ce qu'on bien en rapport dans la tout vous comprenez? On a 6 ans qui était éliminé, on a sali 14 ans papa chéri. Tout m'a fabriqué ça, ça fait combien des années avec la fonction? Alors c'est 4 ans, 3 ans. Vous comprenez? Donc on a longo, on a déjà 14 ans dans mon longo, donc c'est compliqué mon tout. Bon mon a qui est dans mon tout, on a l'âme mon tout. Donc et puis l'homme est différent de l'autre par son cœur. Mon tout n'a pas temps, na makamuna.
Donc Fabregas ça sera qui m'a ramené à vous et donc moi c'est m'a ramené avant qui était cette chance ça sera m'a ramené mais on a la banda on va voir d'ailleurs au salon on peut arrêter ça peut m'appêter donc ndo fandi wana pe na toujours préparer l'album na oza sûr lelo ceux qui na boaki allo et couper tama allo ça na la flamme olympique donc allo to beta un système à singa to bois donc la maison na allo mais ça la 4 il y a le one zeti ba prière la collage le one au beta donc c'est betité wala longola pour moi na belle donc nde pena lelo so totali pena mon pa wa tali ami admisi mutu batali pena a cap la merveille admisi mutu donc lobi pe après chez la tali pena abel admisi mutu papa chéra ni ça déjà mutu na bit na vocal te nani pour wana azwaka courage ya koganga bongo na vocal na album pena abel a petit papa chéra azwaka courage te abel la gimona et pour senaki pour vocal de sentiment c'est ça vocal ya ki sentiment ka raté za vocal o eloki yo kana ngwa embassy bakitela singa na banjeli Angelo kala Angelo auti wa pakitsa mutu na singa siko mutu ngwa kitala basinga bomoni basimi basinga tato kita wewe mboga bokima hangana mituneza bebe nadama te bomba no wana kitoko ekoma lokola melodie harmonique oui melodie harmonique yoka zila malembe wana lo mo peta na émission de ça non bo eloko wana batu ba benganga balukaka bayoka ka eloko wana zambe oyo betaka nzemo mo ya pasteur na suka mélodie d'amour mélodie d'amour borana ya bien mélodie d'amour Gervais d'amour batu ba benga ba déclarer lo wana fort n'habite dans l'album ezali Nessi Santé yoka baya to le l'album ezali donc tu as déjà là quoi linga sur mélodie d'amour soit betika na bête de charme mélodie d'amour na YouTube c'est déjà disponible donc quoi linga sur moi dans audio na chaki on va pour basenga na moto ni bon na china ba kaka afana ngao ba disponible ba zombazo na yeso ya petela bon lo bon ba zuna no guitar ya welcome yoko misinga mélodie d'amour yoko tisinga fulu na goto liboma te soki ezalaki monove ekongaki oloba yoko misinga milo yoko mitete ariston twalandaka yo na nsima yovaki mokuwa mabe ezanga cupu aristote twaikelepe nalinga ngai nakoka te nalovaka ntimbili yanga ngai nasuki awa makanisa mwana moto ekei mosika nzoto ya mwana moto tena bwale eza namwe bolingwango nanu esili te eloba luvwananga sara kutu abotala mbula mbinokosi nga nalonga ye nzambe na ngai nalonga ye nzambe nambi ye nalonga ye papa chéri kutu akanga mpo na bele deshane nga nalongi ye nzambe nambi ye nga nalongi ye le vieux quadre encore ayemba na nzembo na ye tunakata ntango amoninga ye tunakata talwa de charme moto ozalaki obenga sekondola moto ozalaki obenga septième couche nakotika te makanisi ya mwana moto ekei mosika nzoto ya mwana moto tena bwale eza namwe bolingwango nanu esili te fredi lukovenanga sara kutwe otala mbula menopos nga nalongi ye nzambe na ngai ye nga nalongi ye lisongo mombele Christian Elofo merci na sipe boyika na beti susu mokonza image on a vu que dans la bateau il est là mwana ayoka ngoka kana ya pe d'alcool nga loboko na yo Aristote toi nenzaka ekangi bolingo nga na koso mo etakokima yo
souviens-toi de notre amour, tozalaki lokola Romeo na Juliette, papa nga nakomi obanga susi ekomi otungisa motema na ngai partout esali pasi yo mokolo bakilanga ke tia los de mes os bebe mabende charme na samba na bolingo bolingo na yo ekomi onyokolonga ekomi osalanga pasi komi obomanga nayebi kolela na koyemba nde osalaka papa sherakanga mpo lela koyemba yango nasepeli en tout cas eza nzembo moko bien naza parmi bato balansaka nzembo wana na youtube oyo esalaki bato bakabela peut-être ko nzembo wana tokozwa yango te luka ye nanu natinditindi malgré nazwaki mwa retard babeta pena na youtube abel de charme melo d'amour yannick yemasa betaki azwi zuluka pa beti azwi donc makambo yango déjà bazobeta bazozwa petit nanga mpe même abepa betaki azwi donc nape na kobeta bazo golbachef azobeta déjà oza déjà na orchestre eza mo asem musique ok projet ni ya malamu projet d'avenir projet d'avenir omoni asem ezaka asem apamba te nde eza mpona mboka ezaka ata partir basoutien bato nde to basoutenir biso bakokomprendre nini tozaa omoni mboka toza na bajeune ebele toza na bapeti ebele toza na bavie ebele omoni kongo eza monene ezosenga kotya na poa wana ezosenga oyo aye na loboko gauche oyo na loboko gauche oyo na loboko droite tosalisi yango tosalii non omona orchestre oyo tobeta yango na boule teke po toluka nde biso moko voi eza mpena mpona bato bazalaki donc ça veut dire toza na babranche ebele na biso oyo eza orchestre toza mpe na branche ebele mbala simongo yo omona mpena ndenge abel de charme ye mo azokata matiti ndenge azokota na zamba azolona pondu azolona nani donc azotumbola kalamu donc makambo wana tokokuta yango donc tout wana eza mpona kolakisa ke toza bajeune tosala musique kaka te mpona limite tongo toza limité te donc biso mpena na nseme eza mpena travail donc baocomprendre ok tonton mwenga 16 mm ozoyoka makambo abel chanteur de chambre azoloba mpona orchestre na ye ase musique donc aza déjà leader ayekaka ndomo déjà abel afandi aza déjà leader azocoordonne groupe moko boye ebimi nango déjà ça fait déjà une année mais biso etoki na retard ya kodécouvrir abel mais ekufeli te abel ozoluka soutien nayebi te biro efandi nano te biro pene eza kofanda biro eza kofanda naoluka nde bomoni basoutien yango eza mpena ya bato bakomprendre oni eza teke nazosenga soutien kaka nde basenga soutien sos eza mpena soutien ya marka biso tozosala makambo donc biso toza teke toza bato toza tokomitika kaka mpo bato bayela biso soutien biso moko nani d'abord tozosala effort ya un plus comprendre tozala no na 1 bato babakisa biso te donc ça veut dire 1 yango eza tobandi déjà baactivité na mingi na bastudio bamaka mobele donc nde omoni topemi boye donc toza kotravaille fort bato baza na besoin basoutenir biso baya batya biso mpo baocomprendre nini projet nini oyo biso asemi toza nango l'avenir mpona mboka ok tokozongana na mpona makambo bamembre de soutien ya groupe na bi tozongana nano oyokaki lisolo ya fitiri ya abel na robino mombi bamédia non kozala bainformation tozala na source donc lokwa nayokaki na bino confirme mpo na yo est ce que eza vrai que beti fitiri na robino mombi on apesi ye mbote esika ali robino mombi noir et blanc bakomprendre kaka bakati ya noir et blanc ezali donc omoni eza force ya musique ya Congo omoni bato ebele bakomona bango featuring eza faible eza bafaible non oloba bongo ena faible featuring eza faible te parce que ntango bakoli to banzoko mibale baza kobina eza bitumba ya moke te eza bitumba ya makasi ezalaka force na force ekili eza force donc batika kolobaka makambo baza kolobaka donc obino molimo bapesi mbote esikali bazelaka makambo oza koya baokomprendre siko featuring wana eloko nini esali ke featuring wana esala abel a sollicité robino to robino moto a sollicité eza mabe te songo na sollicité te na tuni te eza ngambo na sollicité yo robino mpona ngai
mais un peu comme il est déjà parti à côté de Té. Makambo ndenge ezala wana depuis nous waza frère depuis na yebi ke wana belle de charme pas yebi ke wana lobe donc tout ça les gars mosala ya donc sans polémique osengaki baninga mosusu te kapona mingi tina lobi eza mosala na sale lokola yo lobi ke ngam na senga yo lobi nga te na lobi yo moto na tuni na bi pourquoi pas yo so yo yebaka ke tosali featuring na lobi na oyeba te nani asengaki tosali featuring mpo toza bamusicien ya mboka tosali featuring donc Cédric Bakagole ebi makambo donc Bakagole merci tozo déjà Cédric Bakagole donc match à lobby donc en tout cas donc il y a le bakou des attaques avec tozo chiter modi na modi tozo kima na ngonga na sima mo to déjà presque à la fin émission to ni to yeba bureau na bio nous a organisé nani azana tete bureau nani azana katikati azana suka nani bazo soutenir abe to na yebi ke parmi bato bazo soutenir vena nga papa griffe pas bureau na nga azana Freddy Lukuvi nazana Fili Kafo nazana Malik Jean-Jacques nazana Yannick Yamasto nazana papa griffe nani son mbizira baloko na bureau na bato bazo soutenir abe j'espère que papa griffe pas Abel, ça sort Yoka. Ah, il y a pas Griffe. Soyez dans ma papa Griffe quelle terrance. Les Gabonais ont besoin de vous. Pour la moi moto bae bakango soki azali envie. Kozela kufate pweko matota. Bola mwa moto bae bakango soki azali envie kozela kufate pweko matota punini kentelansa songa mekota suka bafuta ye mabe nasi balingaki basala ngai hémorragie yango nasi balingaki nga nasala hémorragie yango nasi balingaki babomanga naza mpe mwana bato banokoma na jombo okomi mobulu ololaka te kaka bite moke whatsapp afrika benganga amerika oseya babenganga ye oseami babenganga ye monda te babenganga ye olibebelesila bengabuse belesi abenganga mamositane abenganga ye ngana benga jesi ye jesi au boulot et que j'ai terminé rejoins-moi chez Temba la nanga na l'éclair la nanga na Wasuma la nanga na Kapela la nanga na Kauka la couleur qui monte oh lolo oh lolo Babo, Katabo, Kumbabo, Salabo, Echombo, Bayi, Babeni, Ekei, Ola, Babengangai, Kulia na bango babengangai, Kolata na bango babengangai, Kumela na bango babengangai. Nyoso babengangai le 25 décembre babengangai le 1er janvier babengangai le 8 mars babengangai le 14 février babengangai tunga bameshe babengangai na babengangai kumela na bango babengangai kolia na bango babengangai si wana boutu landa bongo chanteur de charme Abel assez déchaîné ndeka ezalaka na suka masolo quoi. Éviter ya obakse zali po yembi trop au lobby trop malgré au kimi blom sous na sengaki c'est na kimi loroté moni makambango tozo boya moni TV za TV TV za TV radio za radio en tout cas nga natanga ba komba ba tout pampa matin na télé en tout cas na bangaka parce que au mona ka boye donc en tout cas nga so za nga na otanga kombo na so za nga te na otanga na ngate pour na ko éviter ba problème belé
pour justice ali. Vous comprenez? Justice à mboke salaka. Tous à la bala mikete. Tant que tant à combo motu yeba ke. Na ndenge moko boye pe a rose le belon na ndenge moko boye. Donc faut être trop prudent. L'esprit a bien. Donc ok, merci. Donc le balanga soukara nesi sente les plus petits quand même multiples. Donc moi na tsuka orchestre na ngai. Ndenge nani pe azana mwana tsuka. Donc wana toujours clôturer mission sous la mélodie à orchestre et à Abel Chanteur des Champs. Sur Jack Bauer, le nouveau marié au Seplana album il y a Chanteur des Champs Abel. Tala outi na maison de formation aïe le bigano te avi misaye mo bornae. Le nouveau marié Jack Bauer pene ya maman Irène. Maman Irène na États-Unis sur lande loko. Moi ezanga te quoi. Soko sali yango. Donc ça me ka au Sepela. Au Sepela makasi. Donc la labino fort bino so ba internet nyonso boy ba galo promis la labino fort. Donc restez toujours branché na donc restez toujours connecté na site total monde entier Info 16. Donc www.info 16 oya yemoko tonton minga 16 mm mukuse ya talo. Donc ya lo baka aza mobali oya za biloko